Mbote na bino bandeko balandi arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote na ba abonné na nga nyonso pena na kotite komi abonné akota mi abonné acha commentaire na kitoko a aimé ango babengi like peso kwa azana motema bonzambe motema malamu pe a partager ango poto yebi kitolo bakami partager mais beau partager akate oya koki ko partager lo bazam aza penza na bonzambe lelo tozolo bela likambo ya Peniel oaza ex Mwasia Maki Kalambai na moni awa botela émission jife fonge ndenge azolo bela pona irresponsabilité ya Maki Kalambai et puis si pas mingi na bato ba moni ke eza normal eza ba musu bazo mona ke eza mabe bazo condamner Peniel mais mingi pe bazo kotela Peniel pona tango Peniel soko alikaki na kati ya ba réseaux sociaux pote asenga aide po amonaki papa bana oya botine bana azo sungate Peniel alobi bien que papa bana depuis bakabwana na tikala kuna pe côté na en Amérique papa bana tanga komaki na Amérique par $40 oya ka kopesa mwana la crèche na première raconte na ye oya yaka po bakutana Peniel aboyaki bakutana na Maki Kalambai na ndaku. Si abengisaki siko Maki Kalambai ba kokutana na la crèche ye bayaka na parrain na ye. Tango basisi kosolola na banzi Peniel alobaki soki $20 nde $40 Maki Kalambai atikelaki mwana. Depuis wana papa irresponsable atinda ke lokote ayebaka te bana bakolia te ayebite ke bana bakofuta crèche ayebite ke bana bakobela. Ndenge akenda ko bala na États-Unis amoni ke mboka bamindele ya poto nyonso ezala kofele ke nde bakanisaka na mutu asundola na ye bana tie kokoma na eta ke Peniel aye mwana belifo mbongo ezomona te bazosinge $12,000 na base bato be balandaki émission wana o Peniel alobika ba $12,000 amonaki kota kosenga te nde akotaki na réseaux sociaux basesaki papa yo soko oza papa oza responsable okosala ni tala bana mikende bazana bana mikebo ozozwa soin na bango te ozozwa valeur a bana nozoyeba te oyebite ke bana bakolia ni po mwasi aza na bana na poto en tout cas Maki Kalambai kote kuna obetaki fo talaka bana na osunga bana na yo betaka ba concert osalaka ni ozaka yo moko koma pasteur penza ya bosolo nzambe akoyeba ndinga kosunga bana na ye ngala ko comment mingi na koloba mingi te zala un père responsable équipé bana na yo papa zala un père responsable omi pesina no biki ozana mosali ya nzambe oyembaka obotana mwana batu bana mibale bien sûr yo oza parfaite Peniel pe aza parfaite Peniel akoza na mabe na ye yo po okoza na mabe na yo Peniel akoza pe na ndama malamu na yo po okoza ndama malamu na yo me yebaka ke na tango Maki batu basibebi ke oza irresponsable eza pasi pe ba mingi bazo bazokota bazofinga mwana mwasi na Peniel azolo baselo ba analyse mwana o pe muso akomaki alobi o peza na mwana za mwa pasteur te il faut po asengi mbongo na affaire na nini na réseaux sociaux ndo bakaza mwa pasteur te soki asengi te nani ndako sunge mobali yo na ngumbi maboko akabeti yango flambeau nani ndako ifekeka asala yango nde siko jife ifonge abaza na émission boyoka nini bazosola pona likambo ya Peniel na Maki Kalambai ake na suki wana na kokende mingi te ok Régie botielanga jife ifonge boyoka ye ndenge azoba likambo ya Peniel nde bazotune ba question ok jife ifonge ale pesa biso masolo bwaka masolo loba oyebeli pour ba Maki Kalambai ok kota jife ifonge masolo ebandi bocha ba commentaire to discuter na kata ba commentaire la émission na biso Fonfine ezali par rapport à Peniel ex-femme. Ou Peniel. Parce que ça l'a rendu bien. Maïke Kalambai nduki. Maïke Kalambai ncho. Mobali ya Moïse mbi ncho.
associé ya Watanabe Bancho baparent bakanisaki mwana keili bala nzoka batikaki mwana na maboko azabolo ye peniela nyokwa mingi ye mupeni abeta mineti nyoka ata fimbo ya bakanje ezalaka bongo te mpona bato na bazoyemba tala bato balobeleka bapayen fi wana naebisaki bino bandakala Yvette Kalombo c'est une sorcière naebisaki bino bandakala apumbwaka na butu baona bamaiki bapumbwaka na bamoyezi mbiye bapumbwa ya libela bato wana ozomona tala na ya afingaka peniel bon mwasi ya bato bafandaki na ndako na bango osalaki na bango te mais ndeni okofingaka soki peniel alobi ye fa continue ka peniel frère ngai moyezi mbiye frère ngai Mike Kalambai nakotomboka frère ozomona on a ça pour na maman Françoise na mon paye moko boya les kaka afinga maman Françoise frère autorisation là peut-être mais c'est ça frère non les autorisations là été mais frère tu vas passer ensemble et ça autorisation na yé parce que so qui va tellement une fois il y a c'est peut-être mon alors les kasouté mais à les kaka depuis année passée azo yaka pour les kaka ozomona ya monza des fois frapper linga bano ko ba Yvette Kalombo na ba Mike Kalamba il faut pas en frapper au nom de Jésus-Christ frère avant que nous mettre une option mission oui bango baza ba puissance satanique nous avons la force en Jésus-Christ frère toko tala nane ko kweya to ba Yvette Kalombo yo Yvette Kalombo zando yo agno c'est l'émission mo oh chef on a na kene pa na bango bokoma ba video na kosala akzonga sute ba yebi se penda omoni pa na bango yango ando vandao moni bango boy bando ki classe na voiture boy azonga le sepa yebe ka kokate amaka luka bato lukuta bakosa makambo ndenge bakosaka menga na yebani mingi na kisasa bato bayebi pa na biso bayebe ko nga na tanga na ba bambinière na école française na tanga na ba académie des beaux-arts na tanga na Athénée de la Gombe zomona na tanga na Mbanza Boma donc ça veut dire o koselo ko mokote frère Mike Kalambai c'est un sorcier Moïse Mbie c'est un sorcier tala akotaka boloko te po nini corruption faux serviteur de Dieu. Tala mukuna yoka ba mama bi popola wana ba ya na église ite yoka do ba mama bateka ba tom songa ba nguba ba yate loka ba ça réduit nombre faut boya na bateau en bon tala na et puis bozo landa batu ya bongo to lo bateau